gestion CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, Minisutu Masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA. Polo nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapata na RDC. Bobola muna bola mdia info repère journal pour na peuple mbote na bino nyonso to fongoli ya mokolo ya lundi pona kotasa bino ndenge honorable Taylor plutôt Lubanga a inauguraki wenze kuna na commune ya Makala pe le même lundi wana to monsa bino ndenge fondation Mandela Lumumba Asbel Fati basala ki bongo point de presse pe na ngambo ya synergie de syndicat des enseignants du Congo bango pe basala ki bongo point de presse. Honorable Taylor Lubanga, oiba bengaka opiri ya district ya Funa, asali wenze pona bana nyonso ya commune ya Makala, bayeba na koteka na ba condition ya kitoko. Bosimba pe oiba ke inauguration yango esalemaki mokolo ya vendredi 10 juillet 2026 et pai wapi ezalaki esengo makasi pona bana nyonso ya commune ya Makala, bamona kike honorable Taylor Lubanga azali vraiment opiri ya district ya Funa. Boyoka ndenge bazali kotalisa esengo na bango. Boye nyonso elekaki pe na présence ya bourgmestre ya commune ya Makala Ngudia Kabongo Kafelio oyo pe ayaki pona kokata ruban symbolique na esengwe ba mama nyonso ya commune ya Makala pe population nyonso bazalaki wana na sima ya kokata ruban symbolique yemoko honorable Taylor Lubanga oyo bazali kobenga au pire ya district ya Funa elongo na bourgmestre Ngudia Kabongo Kafelio batalisaki esengo na bango na micro ya Info Lingala comment la population à côté que la condition à kitoko. Lelo eza vraiment mokolo ya esengo na kati ya commune na biso ya Makala parce que depuis que commune na biso et comme commune depuis 30 mars 1968 tout le monde a ba mama bateka na balabala na ba risque nyonso tout le monde a batu na ndenge qui se passe pour nettoyable qui se passe pour des politiciens mais qui n'ont jamais réalisé œuvre ya boy. Alors en tant que numéro 1 ya commune à Makala na koki que pour ça vraiment botondi pour ça remerciement na sa motema et pas honorable acteur célèbre on a bengi au pire Funa parce que mai soko boyi ko melango même soko boyi ko sokolango mais mbula soko élection ko beta yo kaka. Donc nous disons vraiment grand merci to lobi ke ba Makalois na ba Makalois o ba mama o ba ko bimisa ba universitaire na kati ya marché oyo ba ko tika la jamais ko za vraiment un grand à l'endroit ya œuvre oyo honorable auto ko salela biso eza mokolo ya sengo eza mokolo ya discours mingi te naye ko lakisa ba mama isika ba ko koteka ndenge basingaki biso yango mokonzi ya mboka lobi to participer na développement yango to kosala na makoki mike to kosangisa toya nango to kabola baninga na ba mama na biso ba na biso ya commune oyo yango na lobi mokolo eza mokolo ya esengo po tolakisi solidarité na biso na bamama oyo o basengi biso cadre ya koteka cadre ya kosala misala na bango basalaka libanda na balabala lelo to mettre fin na règne ya marché pirate en créant un marché officiel formel dans lequel bamama na biso oyo bakozalaka kotekaka na sécurité nyonso. En tout cas eza sentiment ya esengo eza bolingo ya mboka bolingo ya bamama na biso na bolingo ya esika tozalaka koyaka toujours koluka soutien politique ya bamama na biso bapa na biso ya Makala natoni bino botondi. Bosimba pe boyeba ke population atondisama kene sengo na ndenge ya kosakana te marché oyo ezwami bongo na avenue Manzengele toujours na commune ya Makala epai wapi honorable Taylor Lubanga asali yango na ba fonds propres na ye pour na ko permettre population ateka na ndenge elongo bani ekosuka wana te honorable Taylor Lubanga au pire ya district ya Funa alobi ke akopesa pe misolo epai ba mama enfin ke ba matisa
mimbongo na bango nyonso wana ezali kotalisa ndenge nini honorable Taylor Lubanga apansaka pona bana nyonso ya funa oyo bapesaki confiance pe kotinda ye na niveau ya Assemblée nationale awa na district ya funa. A part honorable Taylor Lubanga mosusu azali te bana nyonso ya makala basepeli pe balobi honorable Taylor Lubanga ozali au pire ya funa kende se liboso misala ezali komonana wenze oyo ezali pona bien-être ya bana makala babeteli yo maboko pe balobi mokakuswa honorable Taylor Lubanga. La RN1, je vous rappelle que c'est 3300 km. Nanzele ya président national na bango Yves Mudimbe oyo bazali ko bengaye le génie créateur nanzele ya fondation Mandela Lumumba pe Asbel Fachi Bati ba organizaki mo bange na point de presse ezalaki bongo pona kotalisa ndenge nini bazali ko soutenir ba action ya gouvernement pambate gouvernement oyo ezali dirigé et pas ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka na impulsion ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba réalisation ya ndenge na ndenge ezali kosalema pona bango fondation Mandela Asbel Fachi Bati bakokaki kokanga monokote surtout ke ba prouesse ya ndenge na ndenge ezali komonana epai ya ministre infrastructure John Banzalunda oyo azali kosala misala na ndenge ya kosakana te ba infrastructure ya ndenge na ndenge ezali komonana. Yves Mudimbe le génie créateur mobali ya mpiko mobali ya solo atalisaki poleleke bazali nde ko féliciter pe ko encourager ministre national ya UTPR mwana mboka John Banzalunda surtout que asalaki traversée ya République démocratique du Congo traversée oyo mingi na route nationale numéro 1 et pa wapi a parcouraki 9 provinces na nzela ya route boye na 12 jours ya pamba a lancé pe le sous misala ya ndenge na ndenge oyo ezali ko pesa wa solution visiblement na makambo ya ndenge na ndenge oyo ezali komonana mboka ezali ko avancer gouvernement azali ko exécuter vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo malgré ba prophète ya mabe oyo bazali kotatola tango nyonso makambo ya lokuta pona kotalisa échec et pa wapi échec ezalité boye Yves Mudimbe atalisi polele ke vision ya gouvernement ezali komona na polele ba école etongami ba université etongami ba hôpitaux ezali kotongama. John Banzalunda ministre ya UTPR azali lokola na kati ya ba Léopard Yohan Wissa oyo azali mener ya ba Léopard soki ye azali ko pesa résultat ya kitoko. Donc John Banzalunda pona Yves Mudimbe oyo azali président national ya fondation Mandela Lumumba Asbel Fachi Bati atalisi polele ke John Banzalunda azali fierté pona chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe pona premier ministre Judith Suminwa Tuluka pambate misala ya kitoko ezali komonana boye. Yves Mudimbe alobi peuple akosepela soki mokete kotika chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akende kaka boye pambate misala na ye emonani oyo asali esengeli akoba yango pona construction ya République démocratique du Congo mobimba wana ezali eloko moko ya kitoko boye. Label Fachi Bati ezali lancé mokolo ya lelo te ezala na yango lancé déjà na ville ya Lubumbashi ezalaka ekoti pe na ville ya Kinshasa ekokota lisusu na ba province mosusu ya RDC nyonso kaka pona ko soutenir l'action ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge Yves Mudimbe le génie créateur boye azali kotalisa En train de faire et que nous allons terminer l'année prochaine. Donc, déjà à la fin de l'année prochaine, le président aura connecté Mwanda à Sakania. Osimba pe boyeba ke fondation Mandela Lumumba Asbel Fachi Bati ezali eloko moko ya kitoko oyo Yves Mudimbe président national na yango atelemi pe alobi misala kitoko esengeli kondima peuple congolais andimi yo ozali génie créateur Yves Mudimbe. Mouvementé synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo Katina yango Sinekat Oekumba Makaipa Jean Bosco Puna CCT Siadek Madame Angèle Paenzo Kofedit Sipepko Bazaleki wana
na kosala assemblée générale balobelaki mingi évaluation ya gratuité ya enseignement primaire oyo bamoni ke bafai ezali malgré pe réussite na yango ezali basalaki lisusu bapoint lokola promesse oyo gouvernement elaka bango pona komatisela bango ba prime na bango balobelaki lisusu évaluation certificative ndenge euti kolekana nango bazwimba mokano ya ndenge na ndenge oyo secrétaire général ya synergie des enseignants ya République démocratique du Congo Jean Bosco Puna a expliqué. Assemblée générale mosusu ekosali mabongo le 22 août wapi payi position ya enseignant synergie ya syndicat des enseignants en République démocratique du Congo bakopesa position na bango pour la année scolaire 2026 et 2027. Église mission évangélique prière et action fêtaki 35e anniversaire na bango pe grande conférence de restauration et salemaki na temple ya église mission évangélique les rochers du salut. Grande conférence de restauration et sangisaki basal nanzambe ebele bautaki bisika na bisika mardi 14 juillet 2026 nde ezalaki ouverture na yango pe ekosila kino mokolo ya jeudi 16 juillet 2026. Oui, orateur ya mokolo ya liboso ezalaki bongo apôtre Joseph Bukasa oyo auti na États-Unis d'Amérique, lié ya milulu oyo ezalaki bongo temple de l'église mission évangélique les rochers du Sali oyo ezwami na commune ya Ngaba. Bosimba pe boyebake mosali na Nzambe apôtre Joseph Bukasa ateyaki bongo na Sutem oasis du berger alobaki ke désert ezali esika moko ya sécheresse ezalaki tiré na mokanda na roi chapitre 19 verset 1 à 4 et pa wapi atalisi ke malgré ba difficulté mosali na Nzambe esengeli à s'en sortir kaka pambate Nzambe nde azali mokonzi na ye tango ozali kotalela nkolo Yesu okobima kaka malgré ba difficulté ya ndenge na ndenge oyo ezali kolakisa traversée ya désert et pa wapi ozana milieu ya sécheresse kasi ezali pe oasis ya berger et pa wapi Nzambe asungaka basali na ye. Bosimba pe boyebake mosali na Nzambe apôtre Bukasa atalisi polele ke mosali na Nzambe esengeli azala capable ya kobatela batroupeau na ye. Mosali na Nzambe alingana no misolo te kasi abate
la ministère na ye pe azala moto ya matalana te. Bosimba pe boyeba ke grande conférence oyo ya restauration ezalaki moment moko favorable epai wapi basali na Nzambe bazwi mate ya kitoko epai ya mosali na Nzambe apôtre Joseph Bukasa oyo azali wana pendant 3 jours pour na koanime grande conférence ya restauration oyo na temple de l'église mission évangélique Le Rocher na commune ya Ngaba. Na suka ya conférence pour na ouverture boyokai moko orateur du jour apôtre Joseph Bukasa ndenge atatoli bandeko balandi tokumisi Nzambe lelo tozaki na conférence munene tobandi yango lelo tozolobela sur restaurer les restaurateurs na lingana na yebi ndenge na kolobango mais na mokuse ezali basali ya Nzambe oyo basungaka bato bango mpe baza na posa mpe basalisa bango baza mpe na ntina ya kosalisa awa tozolobela mpe bango mpe bareconnaître ke baza bato so bomoni alondi aza mpe moto akokolemba aza mpe moto azokozala posa mai aza na posa nini lokola yo moko yango nde conférence oyo ezali tozolinga tomema basali ya Nzambe pour comprendre que baproblème oyo bazotraverse badifficulté oyo bazotraverse désert oyo baza na kati ministère ezomarche te makambo nyonso ezomarche te eza nde désert ezali place na yo te mais na désert wana ozali Nzambe si aprépara peut ka place songolo pour restaurer yo. Bosimba pe boyeba ke pendant 3 jours grande conférence ya restauration oyo ezali kosalema na temple de l'église mission évangélique Le Rocher d'Isali toujours na commune ya Ngaba na avenue Feshi numéro 3 epai wapi basali na Nzambe bo bengami ebele kokende koyoka mabombami oyo grande conférence de restauration ezali kosalema de 8h30 à 12h bino nyonso bo bengami pona koyoka mabombami kati na conférence oyo. Les gens qui ont commencé les églises après toi, mokolo ya mercredi tolobelaki ndenge population aza konyokoma makasi na likambo etali érosion kuna na monga fula pe mokolo le même mercredi wana tolobelaki pe ndenge nini elenge mobali moko babetaki masasi kuna na commune ya Makala CAA atie nombre ya biloko oyo ekoki kokota na kabine. Situation ezalaki malamu te na butu ya mardi 14 juillet 2026 na quartier Malala mingi penza na fini babengi Kingusi na butu elenge mobali moko bamesana kobenga ejeka akutanaki na groupe ya ba FRDC affrontement ezalaki entre bango elongo na jeune garçon moko oyo bazwaki telefone na ye. Ejeka alukaki ko intervenir pour na ko récupérer téléphone na mbala moko batiraki balle sur place akweyaki pe situation yango epesaki panique makasi na commune ya Makala mingi penza na quartier Malala pe ba quartier misusu ya nzinga population na kanda wana alekaki mbala moko na action babukaki ba sociate ebele ya la police oyo ezwami na commune ya Makala. Elenge mobali oyo bamekaki komema ye na hôpital na mbala moko bakonstataki décès na ye pe bazongaki na ye na quartier ezalaki opesi mbwa aboyi population atondisamaki na kanda makasi pamba te mpo na bango balobi ezali ka ya liboso te baka ebele oyo ba FRDC bazwami kuna na ngambo ya commune ya Makala bazali kokometre ba forfait ya ndenge na ndenge population ameki ko expliquer pe kotalisa pasi na ye na micro ya Info Lingala. Bandai batu sikoni to tena kina libanda ya kusema kote ba Yesu kwa bibiko bakina na rata lipango za ba voisin. Dawa ya bitu lakini awate. Leta baboto na telefone ya mwana biso moko kaya ya lipango. Yesu anaisa alikuwa niti intervention ya telefone. Apesa telefone ya boy. Menace meto committee ana katikati ya babendeza na atelemia. Moka na commandant la bibiki na yebi yo pa dingala yebi yo. Tana se to solola. Baba bina obeto masasi. Ya bitero konto beta bato bebe masasi. Tana se to solola. Baba ta masasi ka ya ta telefone pesa pa mwana na mobali. Ta teka libo pesa telefone ta zo kumulika mama pe pa zo na beti mama masasi la kuei. Bito banda ko le la mama to kinto banda ke muka batu. To banda banga na buto ya teti bayaki. Ba menye na hospital ba kwenda na nzira kufina ye.
Basi bana vende zetu za kalibanda. Tolali tena na vende za kalibanda. Je kaso bunda na pasi. Asili mpatile wa hivi nazokufa pasi. Nazokufa pasi ya pasi ya motema. Kwa nini kabisa bwana makala kwa nini kabe. Bana sima kufuata be pona nini. Je kaso na toka mtu tena ya. Abeba mtu nyoso mabeza kila ngote. Nikama telefoni kaka ya ngode boni mwana biso. Nikama telefoni kaka ya ngode boni. Kwa na fort que c'est nazo bomara bana biso ndandeko mibali bo. Eza bien te. Ya liboso baboni na sécurité. Et que bon malisusu. Ça de ce mutu akoza na population ya batibete. Ça de ce na kati ya camp. Faut que ça ba makambu ne kuna. Ndeti mibali minene alali ya. Nakidi asale lokumu. Ezalaka te papa. Azali na kata lopangu. Babimisie libanda ya balabala. Ko bete masasi. Pe bazila telefone ne batena ngo. Papa tolo bani dina nde bokata bitambo dina nde bora kubali bikola bikambango. Tona poso ya fort bese ate. Tona poso to tigala kana ba policier. Soki ka pona fort bese. Biso ba mama to ndima to sala marche ya mabe makasi. Merci papa. Ka fort bese e comme il soujeka yana biso tribu la mutata la table la mutute. Le tete la biso likambo. Tobanzeki ba autorité ba kosala makasi po na ko résoudre problème oyo ya détachement ya ba FRDC na ba commune ebele ezali kaka makala te selon ba information ba kitaki to ba détaché ki bango bisika ebele po na ko renforcer ba élément ya la police enfin que ba tia sécurité pe kosilisa phénomène kuluna kasi oyo population azali ko vivre ezali participer mawa basingi secours na ba autorité compétente. Chef de l'État fait Antoine Tshisekedi Tshilombo akoma ki na Djamena kuna na Tchad pe séance plénière ezalaki organisée na Sénat pe na Assemblée nationale yango eza belema to tesek bino mokolo ya jeudi. Intervenant qui mercredi 15 juillet 2026 dans N'Djamena, na Tchad, na occasion de la cérémonie d'ouverture du Forum africain, ya l'eau, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a proposé que 5 orientations pour na kotombo la défi na gestion ya ressources hydriques. Ezali bongo intégration ya politique publique, renforcement ya gouvernance, nanzela ya institution ya makasi, meilleure redevabilité, pe gestion transparente ya infrastructure hydrique, pe préparation ya projet techniquement mûr, oyo financièrement, ezali structuré pour attirer l'investissement, payer les sous-financement et l'infrastructure hydrique. Chef de l'État a bengaki assistance, batika ko concevoir séparément l'eau, agriculture, énergie, paix, santé, urbanisme, environnement, paix, infrastructure, ba politique sengeli ba penser mingi na échelle, ya ba bassin, ya ba territoire, ya ba ville, paix, ba système économique, ndenge chef de l'État a talisaki, appelé pour la mobilisation makasi ya ba ressources publiques, privées, paix, ba partenaires internationaux, pour la chef de l'État a proposé basala mai levier moko industrialisation pour na ko développer continent na ba production ba tuyau ba pompe ba compteur ba équipement ba traitement ba système ya irrigation pe ba solution numérique boy forum oyo sur l'eau ezalaki lancé et pa ya président haute pe événement oyo et pa ya maréchal Idriss Déby Itno oyo aswetaki ba assise oyo ezala bongo moment moko ya malonga pona Afrique azali kozonga na maboko maîtrise ya destin hydrique na ye bosimba ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant forum oyo abetaki masolo elongo na président ya Tchad Mahaman Idriss Itno ezalaki mokolo ya mercredi na N'Djamena boye chef de l'État basololaki pe maréchal Idriss Déby akumisi idée ya coalition pour la sécurité hydrique oyo ezali lancé et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na discours na ye pour na oyo etali forum pour na ouverture na yango balobelaki pe ba enjeu lié na paix sécurité ya continent na nzela ya intégration africaine pe ba défi ya développement durable mingi penza gestion ba ressources en eau na guerre ya ba travaux ya forum chef de l'État ayambaki pe directrice ya ba opération ya Banque mondiale Madame Anna Berge oyo yepe akumisaki appel en faveur ya coalition africaine pour la sécurité hydrique mingi penza na institution financière pour na ko réduire coût ya financement accéléré ya investissement pour na ba groupe ya Banque mondiale ya République démocratique du Congo oyo azali partenaire moko privilégié pour na question yango.
Sénat ya République démocratique du Congo a voté qui mercredi 15 juillet 2026 n'a parlé du peuple texte unique et harmonisé. Il y a proposition ya loi oyo ezali kolobela ba principes fondamentaux pour na oyo etali pêche, aquaculture après adoption des rapports ya commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat. Conformément à l'article 135 de la Constitution, sur 109 sénateurs, Oyo Bazali ko composé Chambre haute du Parlement, 76 Bazala qui présent va voter pour, contre Ezalakité, abstention P Ezalakité. Dengue président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde Kenge a conclu qui n'exposé à motif ya Oyo et Salemaki Nangambu ya rapporteur ya commission paritaire mixte. Assemblée nationale Sénat, sénateur Hervé Nkoulou Mbouya yé a talisaki que depuis ba décennie ebele secteur ya pêche oyo ezali régi na décret ya le 21 avril 1937 oyo est commis obsolète na ngambo mosusu secteur ya aquaculture oyo etikala kozala jamais objet ya législation spécifique pona oyo etali élu ya ba élu ya Olomami alobi ezali bongo na litomba ya kota en place instrument juridique rénové pe approprié et bana ko tenir compte ba évolution technologique environnementale ya mikolo oyo pona kotombola pe ko développer ba secteur ya pêche pe ya aquaculture na RDC. Présente loi oyo ezali kotalisa ba grandes orientations na forme ya ba principes fondamentaux ndenge sénateur Nkulu abakisaki pe atalisaki ke objet ezali ya kodikte mingi ba règles juridiques adéquates oyo eko favoriser na mbala moko développement ya ba activité ya pêche pe ya aquaculture na conformité na ba instruments juridiques internationaux oyo ezali kolobela gestion ba ressources naturelles oyo RDC asadera na yango. Texte oyo ezalaki bongo na 105 articles ezali répartis na 7 titres. Moko ya vendredi tolobelaki ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na Angola pe président ya Assemblée nationale participaki na séance académique pour na recensement potiva peta potopoto kitoko toza mokolo kokipe komela yango bolanda communiqué écologique. Na ouverture, il y a 3e sommet mondial pour la paix, alliance, paix, civilisation et Nations Unies, jeudi 16 juillet 2026 na Luanda, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a partagé qui vision naie pour na oyo sécurité collective basée sur le respect du droit international, respect à l'engagement, paix fin ya impunité. RDC azali kaka kolobela kimiate parce que yé azana guerre kasi pambate ayebi potentiel na ye pe position stratégique na ye rôle na ye na Afrique centrale pe ekoki ko contribuer na stabilité régionale pe na sécurité collective na développement partagé. Ndenge chef de l'État a insistaki akumisaki pe Angola pour na effort na ye na médiation na région ya ba Grand Lac placé sous le thème un appel à la paix à la fin de guerre pe na respect ya droit international. Beaucoup tani oyo ezali kosangisa ba chef d'état pe ba gouvernement ebele ba anciens dirigeants ba représentants ba organisation internationale pe régionale pe les sous ba leaders religieux pe ba représentants ya société civile ba jeunes pe ba femmes oyo bazali engagés en faveur ya kimia akomaki na Luanda capitale ya Angola na matinée ya jeudi 16 juillet 2026. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko participer na 3e édition ya initiative mondiale appel na kimia pe na souka ya guerre pe na respect ya droit international. Quelques instants avant ouverture ya misala oyo chef de l'État akutanaki na tête à tête na homologue na ye angolais Joao Lourenço bosimbake esika wapi ba evokaki coopération bilatérale entre ba mboka nyonso mibale. Présidence congolaise na conseil ya sécurité ya ONU pe situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo na nzela ya participation na ye na ba assise oyo République démocratique du Congo azali koluka ko insister na responsabilité ya moko na moko pour que kimia etika la promesse moko suspendue kasi eyeba na ko traduire ba acte moko concret pe vérifiable. Sommet ya Luanda ezali kosalema kubanda le 16 kino le 17 juillet 2026 ezana objectif ya ko promouvoir résolution pacifique ya ba conflits mondiaux pe kotia na liboso rôle ya femme ya jeunesse ya sport pe ya consolidation ya kimia. L'impolitesse de la mort. Famille Kantou, Général Kantou, oyo azali bongo commissaire provincial ya police